les trois wana kaka Divine Bafalanga, Rachina, Jémi. Mais biso na YouTube, toza na ba yaya, toza imaginez na Karine Mokonzi na. Karine Mokonzi vaut ba TikToker na ba TikTokers nyoso. Nyoso. Neti na bino ba TikToker ango. Nana kotele mananga bakali. Ponga nana poto. Nana mutuka, nana ba iPhone 15 Pro Max, nana ndako nana mabele na soma na Kinshasa na otunga. Siko yebo yebo ba TikToker. Oh biso ba TikToker, ba influenceur en quoi? Boye bisangai en quoi? Biso boyo kabato to na bango na YouTube. To na Karine, to na Bakali. Na kota bana mibali na YouTube numéro 1 ezalaka nga. Na kote bana basi eza Karine. Toana ba Marlène Kasanga. Tozana ba Era. Era za analyste, akoma as influenceur analyste, a banana TikTok te, Facebook, YouTube, après to TikTok. Bison de tozo konda TikTok. Sko lo yenyango ya roya osaba comparaison na bison net na nini. Pona restaurant wana o sali Benita. De Benita yo po sali restaurant de Monique non osa influenceuse. Ben tu te trompes. Tozana batunga tu ba nene ya. Nene ya za TikTokers ta. Nene ya za YouTubeuse. Tala bato tozana bango na YouTube. Tozana ba nene ya, tozana ba Karine, yaya. Soki bwana tembe kasia, boyoka devant nga na opesa bino. Bino ba TikToker, na ba TikTokers nyoso. Bo sangana. Bosangana bosala live moko d'ensemble mais biso sikoyo ngai Era Karine Nenea tosala ga live moko 4 personnes wana bino nyoso bosangana tota banana ba obeta bat bakao clé na liboko mabete yaya yaya eza mabe net na ndenini mundele tanga sala eloko oyo ezala pona okoti ngo na musapiti siko na koti sa na musapi po clé na nge kwe ate na oloba mambe important attention ezaka na clé te basala matala na so za nango neti nga na ngo na voiture eza yanga so na line nango te somba totala yo wana bino bozo seka yango baka iti lelo tambola ga makolo siko na longo na via makolo e comme yaya e clé kana loboko boyini yanga yanga bientôt to bana promotion ya Arena ya faire rigolo hanga ye et puis faire une configuration à 48 000 places.